c'est avant atika mokili oyo. Poni ba disciple nyonso to kolobela monte parce que les autres kolobela nani? Simon Pierre. Tant qu'on découvrir que Simon Pierre a pesi réponse que yo zali mwana na Nzambe. Likamo yo mtu kolobela ngo. Les places Jésus ga ningana ga eza yo te mezali Nzambe tata na likolo mutu a révélé yo révélation za ministère ya Jésus te. Révélation za pe ministère ya mutu na mokili te. Tolobela ona mukana makama Nabucodonosor na songe, n'est-ce pas? Les révélations est un ministère caché à Dieu Père seulement. Ce qui m'a dit que la révélation de Camboyi, c'est un peu de Nzambe kaka mutu a péché yango. Des places où Jésus-Christ a profité de l'évangile. Oh, donc clé, to fumula lola. Na mabele oyo, lingomba ngata na okufa na na onda za successeur na ngai. Simon Pierre. Place wana de boule na biso liboso ekoti wana de mate ya pe kolekela awa comment et qu'est-ce signifie kotikela mutu nini position na yo kiti na yo ezanga la roi songa kufa yabike mwana nga kwa sala nini ako remplacer na kiti na ngai kiti oya moyo kokumba biso na émission oya nini ya la vérité concernant nini Saint-Pierre mais avant de continuer on connaît maman Annie. Donc, ils sont sortis au péché, ils ont péché. Même temps où Jésus-Christ a moni bango, bakena ko péché butu nyonso. Ba wana ba disciple si wana Jésus-Christ asi akufina déjà. Hein? To lobi bien que makama petelo na Bible, to ko zobela richesse mingi te parce que akoma mingi te e makama mingi pena te sokolo ba petelo. Mais na mukeka ko to ko lobela, to ko kangamana oyo to ko kangamana ngo. Kolo sasi akena nae. Tant que tu vas disciples au péché, parce que chaque disciple a une activité journalière à vivre. Moyen de vivre est là qui. Après, on va au péché. Nathan va au péché, ma caméra est ok. Bana, bozué le comme côté. Voilà, Jésus a sakufa. Voilà sakufa. Nandengini a sakufa suko. Wana asi akufa. Donc azonga ki supa yeb sabon ke ndeng bo péché. Eh, Bible on a molimo. Azako tamle na mai. Oh. Ya. Non, voilà juste Jésus-Christ a azonga na lol. Azako tamle la mai amoni ba abenyi ba abi. Bana bozumbisi moko te. Babi no, tozué le comme côté. Ba on peut ba yeba ke ezaki Jésus. Ba reconnaître qui. Ba bien ya maître rabuni. Ari bozo na sous place bo uti ko sa nini ko péché. Des caractéristiques moko eza na petelo. Souligner yango déjà pa imba ba makamto ko lobela petelo. Moko komi ko ya liboso ba kotikela nini? Clé. Clé alors là. Comment quand yango déjà mot clé. Yango to kamate ya nango. Yali bale komi kitisa. Obéissance. Obéissance. Ayebi c'est que zonga ka place bo uti ko sa nini? Ko péché. Ko péché ba nini? Bambisi. Ah, bah on est pas le bibeto uti place wana oza ko babi bozo wa Simon Pierre na se ya bomikiti sa zalaki na yango. Azongi su place na ba péché Bible le bete bambisi bakangaki elekaki mingi ke ba bengi na ba boîte na pene boya ko salesa biso. Voilà comme mikiti sa, n'est-ce pas? Humiliation. Donc comme mikiti c'est lekinyoso. Bon, okoyeba. Qu'est-ce que signifie comme mikiti? Mais awa comme mikiti sa mte sala kete soki mikiti sa atende ba yo ka bambisi. Te. Yami sato. Tango bakaiba mbisi yango sikoyo. Baena ngambo ya mai. Bakomi ko pona banini. Bambisi yango, n'est-ce pas? Nini yango eyaki? Yo yebisa biso. Nini eyaki wana? Petelo akoma ko wela parce bambisi ni yo bambongo parce ba ina koteka ba musuba ko lia musuba ko c'était les professionnels ba pêcheurs. Faut pas teka bambisi yango. Miss ne attention ni zo ina nini? Na bambisi. Ki e bambongo sikoyo. Bongo ya. Mais ko bo sarate. Déjà basi ba yebse ki na kotika lingomba na nani? Na maboko na yo. Na maboko na yo. Awa komo komba ko welela. Donc la na mbongo te landa na lingomba. Aza ko wela sikoyo azo nini bambisi pasa nyakende ko koteka. Koteka ba bosa neke asana 3 fois Jésus-Christ asala ki boy. Aza ko luka bambisi azo wela bambisi te. Jésus-Christ abina ye. Bara elongno alakse batu. Kene oza soya bato wana. Kene ko soya bato wana. Abida oke maître na yokiyo. Abalu kile susu na nini? Na bambisi. Bon. Jésus-Christ abalu se no ngabi no bambisi ote. Kala nini? Vunga mameme mami. Zwa soya bampate na ngai. Oh, deuxième fois.
Pour la troisième fois, nous allons comprendre le business sur le cas témoin. Bambisi, on sait pas, n'est-ce pas? Oui, oui, on sait pas. Ok. Mais, natindi yo on sait pas na nini, na bambisi ote. Tala nini? Batu. Batu na ngai. Les personnes sont les oies qui avaient à comprendre. Parce que tu bandiamo bien batikela ke nini? Claire ngomba. Engalo bage kiti na ngai Jésus Christ na kolonga na mabele na sotika na nani? Na yo santu petelo. Bon, si vous prenez la première fois à comprendre, la deuxième fois, la troisième fois, à comprendre, ni ne ça la bonne casse. Parce que natira batu to yeb to koti ya isa nzambete. Faut comprendre que makama santu petelo to kolobela ya bisoni so pekana mukiri. Ba pasteur. Parce que ya za pasteur awa sikoy. Ba tikele lingomba clé, lingomba ke yom to za premier nani, premier disciple yo pe mto za nini mvungi pasteur. Okozwa soin ya batu, me kozwa kowela mbongo te. Elinga bake mbongo ya ngoyo, batu bangoyo. Shwa ya petelo alibozo ya ina nini? Bon. Jésus ali mbongo te. Zwana no soin ya nini? Ya batu nango. Te ya bango nanu. Kende nanu kokanga batu bambisi te. Oza ko comprendre? De place on a to ligni kozwa. Premier répondre à biso, premier cerclage na biso awa na avec maintenance ya 4 points 3 points ya likamaka mama likamtokolobela awa. Ya liboso azalaki mwana ya batu babotoli kuna akomi yaka na mosala kaka ya nzambe ya mibale amoni révélation ya nzambe ke oyo azali mwana ya nzambe immédiatement Jésus Christ azwi fongola ya lola na mabele asali nini atikeli yango ke yo mutu okomi sikoyo papa na mabele oyo ya bana nyonso babana koya apres ngai yo ya misato tika mbongo tika mata mokili tika makama mokili wela nanu mosala ya ngai nani nzambe. Mais avant de vous répondre immédiatement dernier cerclage à mouke. Est-ce que ça tout pété la zala ya kobala? Yo yebisa biso. Bien. Voilà sur la repère une référence biblique. Mais sans tout pété là, oui, azala ki ya kobala. Parce que place nous voyons okuta sans tout pété là, Jésus-Christ a yo visiter ye. Akuta na gina bokilo na azala nini? Malade. Et puis abenga million bena nini na nzoto ya bokilo na yewana. Donc sans tout péter le azalaki déjà mukolo, azalaki akobala, azalaki pe na bana. Toyoka ni mama ani. Est-ce que vous avez une question sous concernant vie, to biographie, ya sans tout péter le apaba makambo elinko ya parce que yebi vie. So ko ngwe ma biographie mu tfoye ba place na botamela azamwana ya nani activité ni ya sala na vie. Et presque un mois. Donc oyo nde introduction de la biographie concernant nini sans tout péter le bande ko toke ne ko zo répondre à ce temps zali ko zonga de to ko analyser na mozindo qu'est-ce signifie ko tikela mutu clé na qu'est-ce signifie mutu atika bambongo metala nanu batu en tant que mvungi en tant que pasteur en tant que bishop. Alléluia. Amen. Amen. No bia bikae na kombo na ngai na ndimiye ea ngai pe na yebie bona ye no yema okele na ngai ayebikae na kombo na ngai pe na yebie na kombo na ye ata minyo konfre maya solo ayebikae na kombo na ngai na ndimiye ea ngai pe na yebie na kombo na ye to yema okele na ngai na kombo na nga na ipe na yebile na kombo na ye ya wakumama yeso ye papa na nga ye yondo ye bimotema koyanga ipona yo papa yo ye papa oyanga yo bato bakoye bateko yete pape papa misamwe yondo ye bimotema oyanga ipona yo yondo ye bibapasi ngai namona pona yo papa oya biso bato bakoye bateko
seka ye eta kaka yo